biso ba Congolais vraiment toki ko futa mai. Est-ce que nous les Congolais to futa courant? Na mbongo to sana ngo richesse biso to na ngona Congo. Non, il a comme témoin mabe, tolo ba vérité. Tolo ba. So ko wana ko pinir biso mais tolo ba vérité. Pour te dire que vérité ne blessaka. Les moments vie est en stabilité. Vie est en stabilité. Pourquoi? Moi petit peuple, moi maman ozo te kama tembele na yena balabala. Atia unité na ye pa benga yora mo kene kozwa. Ta mususu vie na ye mobimba journée za 1000 francs. Les Congolais azolela. Peuple congolais azolela. Vous les ministres. Yeba ko sa ministre lolobo sa ministre te. Na out na banga na ngabino te. Na out na kutami na banga na ngate. Pona ibu da fonctionnaire olongwa na yo. Na banga ngate. Pona ibu lobby atanga pena na olongwa. Maman lela, kolela ya ba maman, kolela ya ba papa, po bazo ka passe un jour. Pour foutre yango bino na bana bino. Vous allez payer ça. Tout le bango vérité. Le quoi bino bokanisi ke Congo eza ya bino, bosa na Congo ne bo. Mbote na bino bandeko balandi ya télévision HD la Congolaise TV bino ba ebolula kolandela lisolo ya topopola émission oyo et lobaka pepe sakamwa toli par rapport na makambo zoleka na kati mboka wana na moni Espérance Bongo la patrona mokolo chaîne oyo na pesi mbote sikozali na pesi mbote na ngai na ma petite sœur Nadine Bibi, Motema Impact, champion. Joyeux mbote, pourquoi pas toi, Marie-Claire Yanganda, Motema ya grand frère, ton vieux Nangaï, Desh de Rikamani, n'a pas si mbote pour Binibolana Kanga. Pourquoi pas toi, ma fille aussi divine, Muganza, maman Nabiso et Noé, n'a pas si mbote, pour nous voir qu'il y a pour la émission. Donc, mbote Nabino Batouloula, Kolanda, Mike Konzo, la musique na Monio, Tony le Prince, mon vieux. Na pesi mbote sikozali Basile Kitoko joyeux mbote pourquoi pas toi mon ami Kitoko zopia yo mbote ya musika sikozali monga na pesi pe yo mbote Bichen donc na pesi wana bandeko ya ngai ya makila ndi nazo pesa mbote mbotala kaka pourquoi pas toi bovika tai famba esikozala ba Afrique na pesi mbote bino ba nyonso pe boyebinga na pesi bino mbote. Et pourquoi pas toi aussi Nana Ngombe mwana mongala na pesi pe mbote sikozali tala kaka bino nyonso boyebi pe bolinga ko landa émission oyo Jean-Jacques Diabelo koko na ngai yona robosa na yote yo soutenanga na makasi na makambo bele soki na yote metango susu na sale lopendi na zate ya fona lobaka pe ele moko koko madame nanga alors na pesi bino mbote mingi bino batu bolula kolanda li solo ya topopola donc lelo na lingaki mwa muke to meka mwa ko solo la likambo etali pasi au Congolais zo komona na likambo etali ram est-ce que ram ya solo likambo ram ezali vraiment que ezala une obligation que faut pas kataka batu ba unité likambo ya ram c'est une obligation c'est un devoir ou ezana volonté ya mutu nde mutu ko sala ki akota na ram pour ram protéger ye na téléphone na ye donc Congo de gato ibi makambo ebele makambo ya ndenge na ndenge tokutana na kati ya République démocratique du Congo vraiment comme moi passe ngai soki na bina lobelango lelo pour nazaki bayebi magasin Kitambo côté église Kimbangiste zalaka on a pina référence à monene oyo mutu nyonso atokenda poto kala ko yeba côté église Kimbangiste zalaka na Kitambo magasin wana et comment moi wenze moko ekoma wana mingi za wana ba mama na biso basa ba soda ba utaka kantiach ba ka koteka wana alors et ça qui moi passi ce qui lona ko lobela likambo ram en tout cas bande ko na ngai bozoko yoka même ba député ba ko déclarer et si kam mbongo nezo kende zo banate d'abord et le quoi le bosso wana où va cet argent awa sikoyo tango ba ministre wana tout la vérité
baza ya union sacrée tant ba ko sa biloko boy toujours ka IGF akete toujours ka IGF akete pourquoi IGF akete pour qu'il ne contrôle plus bango pourquoi IGF oza wapi na likambo rame donc ils ont passé comme on a biloko boy soki to komi ke to pona ba misusu to contrôler ba misusu to contrôler raté les wana ko sala biso passe vraiment na mutema passe ya passe donc to meka ko ko changer que justice ça vraiment au balbaka équitable c'est pour tout le monde état de droit c'est ça pourquoi ko pona ba misusu ba la puni ya misusu ba la punité ram ezokende wapi voilà nazoni na lisolo nanga maman nanga wana na ko maman nanga parce que naza mwana soda nga soda nyonso tata petit frère na binga kai papa parce que naza mwana soda maman azana téléphone mon téléphone amike ou lexa ke biso na kitsa so mo na téléphone amike ba kasaka kino azana mbongo te mais ça peut être logique pour mutu so na kitsa sa mutalo lendo akoma ka fata na Android alors la maman est partie acheter l'unité à ce moment unité na ya 1000 francs tant ateki ya na ce moment unité 1000 francs à monique avec moi quelque chose qui bana bakoki koya bazwa moi ndunda moi fufu bakene ko balamba maman zui 1000 francs na ye ba utilité ka atie crédit andeko modèle maman lelaki tango rame leye unité ko ikondimate et ça passe na motema na ndenge moko okapina maman zolela bi ah na 1000 francs na uti koteka kaka sikoyo na lobina benga mwana lokola on a 5 mois baninga esika tozoka mwa likele mo badefisanga mbongo mwana ya kozwa mwa mbongo ya fufu na mwa nini po akende po ebisa kibana ke na kena tunashoka ko defisanga na obenga bino boya kuso ayepe ayetala keno biba ndimi ba defisa ye otrasko makambeleki douleur ya atabino passe ngana yokaki je ne sais pas bande konanga j'étais présent nasa mona soda bebi ndenge biso to vivaka biso bana ba soda comment salaire ya ba papa na biso zali comment ba maman na biso bande kuna biso ko vivre donc comme la kutu biso ne mikumba biso ba oyo to na ko s'occuper na ba papa na biso na ba maman na biso na bande kuna biso parce que le ko ba ko joser malonga te ram maman ya ndenge wana oyebi na vila yete so la ndenge ni bokende ko kata ye maman lela alors tant que moi na soda je pouvais pas supporter biloko ndenge wana na boya ki na ngai ke na tela maman unité parce que maman lobi ramena na kata ana ko kata ye akata kaye kala na on comprendre que a comme na deuxième étape ya ram celui que tu es unité ba kata na ko pesa maman téléphone nanga c'est là où maman ari ko benga mwana na ko benga mwana pour les gosses crédit o ngana ngeko sombela ye na pesi na bi bakisa sombela baleki na fufu balia pasi ya boui tout ce comprendre te moka oyo bino boboza nango bino ba obozui pourquoi bolingi bozo so moké o ils para petit peuple c'est quelle manière ça tout ce qui ni wapi mawa moiza wapi maoza wapi po batata na biso na mama na biso pe bato kozela basomba mituka basomba mapango nde balakaka bango tozozela toyebi ke balakaka bango tozozela toyebi ke nano mpe manda esili te ntango mosusu bakosomba mituka ntango mosusu bakosomba lupango po ezalaki to bapromese oyo bosalaka na batata na biso oyebisaki bapapa na biso ke soki biso tokomi na pouvoir bokozana mituka na bino bokozana mapango na bino oui ngana za kondima ke soda pe policier akosomba motuka akosomba lupango petit à petit osimba mais pour le moment vie est en stabilité pourquoi kozwa moi petit peuple moi maman ozo tekama tembele na ye na balabala atia unité na ye po abenga yora moki ne kozwa ta mususu vi na ye mobimba journée za 1000 francs ata bino moko
toke neti wapi poto koma wapi mboka ya ndenge nini konyokola boy pona nini konyokola petit peuple comme ça pona nini molimo ya boye bande kuna ngai eza pasi mingi eza pasi mingi tobosana te prophète Nathan ayi kotuna David ayi pas David alobi nalingi na beta yo lisolo moko likambo moko uti koleka na mboka eza na mutu moko abokola kataba na ika moko soki na kobosana lisolo te mena ebikisa bongo eza na mutu moko ya mbongo pe azakaka na mboka awa il passe à bibouile na yebele alors tellement qu'il a na pouvoir makasi ayambi papa yepa na ye au lieu ye mutu mbongo wana azwa banyama epa na ye moko po abomela papa ya na ye aki kuzwa taba kaka moko oyo mobola wana asalaki kobuka po alambela papa ya na ye atuni David yo tanki roi et juge ya Israël oko ikolobani David ya ikolobani to yebi lisolo soki tolandaki bakanga mutu wana po azongisa après prophète Nathan ikolobaki mutu wana eza mutu mosusu te sayo ozo nyokola petit peuple nzambe mutu akoso kipe na bino boyiba bozo l'avenir nous donnera raison un jour n'oubliez pas yolia sepela sala nyoso ko sala mais obosana teke obota wana bana osana libota osana bakoko bakoya est-ce que vous mituna et après nga libota nanga ozandeni tikila bango ba immeuble tikila bango mbongo nyoso lingi mais ko sila na un jour ko sila na un jour tobo sana te bible lobi nzamba peleli ya lobi kaye nazo kama kilande kuna yo eso pelela nga na se mabele kaye nazo kama kilande kuna yo ko pelela nga na se na mabele. C'est comme ça que le sang du peuple congolais est collé là un jour. Même il y a besoin de la léloté. Mais bah où il va dire que Congo où il a la force. On va ça la martyr de l'indépendance. Mais là bango et couper là un jour. Tout aujourd'hui nous. Faites tout ce que vous voulez. Oui, banabino l'état n'est pas bolingi. Pour qui dit que vous avez mon keza pas petit peuple. Au bout de langue. N'oubliez pas, il y aura une nouvelle génération. Il y a politique. Tu juges bino. Tu as la vérité. Tu as une éducation kitoko. Une éducation chrétienne. Tu sambi sabino. Tu es sabino boyeba. Tu sambi sabino. Na oibosa na peuple congolais. Un jour. Hein? Les gens ont candidaté. Ils s'appellent Rakenité Metozoloba. C'est le moment. Ce que vous m'avez dit, oui, moi, je suis mabe. Le béco, il a su mabe bokanga. Bon, oui, pour manzo to kasi muli moté. Faut ce qui va essayer bino. Dans les bails que le Mumba rozonga na mboko. On a tué le Mumba. Mais le Mumba zonga ki na mboko. Qui croyait? Peut-êtreว่าtu n'as pas solo banane non sur le Mumba. Lumumba sana ki Lumumba zonga ki na mboko. Lumumba sana ki Lumumba zonga. Nana yebite ki Lumumba zonga na mboko. Je suis un autre Lumumba. Là, je salue un mémoire le défunt président, M. Laurent Désiré Kabila. Le seul ou la seule personne qui pouvait témoigner aujourd'hui Mobutu, s'il était en vie, il savait qu'il va blanc banaï ko sakana, il va ko sabako, va diaboliser Congo à Mobutu.
aïe au comprendre. Comprenez, je suis à Montpellier, ça c'est la moto, bicyclette, moto et tout va avoir poubelle. Là, la moto, c'est pas battu, voilà. Donc, nous sommes à ce que nous avons ce peuple mouillé, et particulièrement nous les Congolais. Nous sommes la ligne de sur Rosana Moutou et Taoyo à Sakanana et Toabinanaï. Voilà pourquoi les Blancs, qui va neutraliser Mobutu. Et il va jouer Mousé Laurent, Batiaye. Mais quand Mousé est venu, Mousé a compris. Ah! Batou Baninga Sakana Mbogo. Mousé a changé. Voilà pourquoi Mousé a quitté un belleté. Comprenez. Là, c'est la vérité. Histoire Mboga Oyo. Et comme Makana Bana Mboga Oyo. Oui. Donc, on n'arrive pas à comprendre. Vous qui dirigez le peuple, un Américain, un Français, tant qu'on dirige Mbokanaye, souci na yezali population za malamu. Abimana ya tamobola. Ah, bonjour, salut mon vieux. Alinga bimata mobola na pouvoir. Mais sans on est qu'un état dirigeant à malamu. Vous voyez comment va diriger qui tout va diriger qui en France sous quand on est sous qui. Et c'est comme ça. Quand vous dirigez les États comme ça, comme France, États-Unis, dégainez les alaka. Mais pourquoi nous au Congo? Est-ce que nous sommes Congolais vraiment? Toi qu'on fout à maille. Est-ce que nous les Congolais qu'on fout à courant? Na mbongo tout ça, na richesse nous toi na Congo. Non, il a qu'à monter en abé. Tolo la vérité. Tolo ba. Sur on a opinir, biso mais tolo la vérité. Pour te dire que la vérité n'est blessée. C'est le gouvernement congolais qui va foutre là-bas tout même ram. Et ça, on va payer belé. On va foutre la courante, on va foutre la maïté. Pourquoi pas nous? Et bien la richesse, tout ça, vous laissez les autres venir dans Mboka Nabiso. Parce que ça, quand on a Mboka Nabiso, on va linguer. Vraiment. Tout qui est tué, pour tout soukawapi. Nous les Congolais. Tout qu'on soit bon dirigeant, quel jour? Participer mawa. Maman m'a dit que moi, je suis 1000 francs, 2000 francs par jour. Bino na barami na bino, buki bobotoli susu unité na ye. Maman est là. Kolela ba maman, kolela ba papa. On va jouer passe un jour. Vous foutez un bino na bana na bino. Vous allez payer ça. Tout le bango vérité. Le quoi bino bokanisi ke Congo eza bino, bosa na Congo ne bolingi. Bosala. Bosa na Congo ne bolingi. Mais bosa na te. Nous allons repérer ça un jour. Congo Oyo. Na Oyo. Alingi nenga ponaka nango David. Il dira, voici l'homme seul à mon cœur. Bana ba kolona éducation à bien. Bamela mabele na ndenga bia so mela mabele mama zo bana imo nanga ko ibate hein. Mo nanga so yibi ba ko sanga soni. Mabele nanga ko ka soni. De biso to ko na éducation wana. Au fanda balobi to tikala na ba conseil ba maman apesa biso to kanisi ngonga moko na Bible. Ezana moto moko azoleka maman moko gangi makasi sabi oh. Esengo na maman melisa mabele. Les Christ. Voilà l'exemple biso faut tout ça à mon avis. Faut que maman na biso la fierté. Osaili kambo na kati mboka o pe bato abi ah esengo na maman bokola mwana oyo. Mais tout le monde aujourd'hui est devenu voleur. Balongoli comment va voleur pour que va politicien va comme bien on va détourner. Ce sont des voleurs. Ça mi yibi. Mais bo samba enju bo futa. Na utiko le gatata na ngamo kwa ndeno bagenga na mona soda tatanyo soba. Afani libanda tie wana zonyo kwa. Mais baba sana kati ta musuba olia malamu. Vous ne payez pas bien nos papas. Moi ça soda yiko teka. Azuma 1000 francs ben kabana na ramolier. Et ça la biso passe. Pourquoi? Pourquoi? Tu changes de comportement, Congo.
les peuples d'abord. Et le au tata na biso. Et tiens na tikira ki biso. Pour respecter nanango. Et le konyo so bakenda kanango malembe. Je connais une période moko boye. Tango tolinga ki tokota na ba numérique. Et tolinga tokota na ba numérique. Et yaki ko sala ki ba yebisa na biso ke ba TV tozanango analogique ko kende tokotika na ba numérique. Je crois qu'on va sala yango et gouvernement à l'époque va comprendre que la population nanou a commis un temps wanate. Alors qu'est-ce que les ministres de l'époque, la mère Mende que je salue en passant, excellence, a eu comprendre qu'il faut aller mollo et petit à petit. Les lots va comprendre. Tu n'as TNT. Quel avantage toi dans la TNT? Mais pourquoi pas aller comme ça aussi dans RAM? Pourquoi pas? Petit à petit, vous calculez peut-être combien par jour tu vas avoir un crédit. Jusqu'à ce que aussi là. Nous n'avons pas signé, moi crédit il y a 1000 francs. Vous prenez tout. Vous prenez tout. Vous connaissez le peuple congolais. Balobi qui peuple congolais par jour à Liaka. Na $1. $1 qui veut dire 2000. Vous devez attendre 1000 francs à tirer un carte téléphone. Bino bozui. Bobo journée na ye. Et rame cause pas obligatoire te. Nga téléphone nanga so ba yibi na ba mona tiki nanga. Et c'est comme ça. Et ta sécurité. Ndenge ba sona ses ali ba ni tout ça. Nga na bo nanga bo sécuriser téléphone nanga. Comment ba ko crédit nanga na makasi? Faut mutunde aya. Comité ya kombo nga na lingo contrôler la téléphone nanga. Ndebo zui botie na ram. Et mutalingite. Pourquoi Bolingo nous avons une obligation? Nous sommes à la démocratie. Nous sommes à la démocratie. Tika Moutouan Dima. Lelo Oyo. Bassira, c'est comme belé. Félicitations et merci à vous, l'honorable sénateur à vie. Nous disons que assurance est à la privée. Sa société il y a assurance à ça là. L'automoni, il n'y a pas seulement société assurance à l'État. Et c'est belé. Réussir et bimi, c'est belé. Et c'est comme ça qu'on vit. Toi vivre à Nengwana. Comment une bonne obligé tout basala makambuka na makasi. Ram écoute jamais et ça la obligation. Boko nyoko la batu. Mais tolobi ke ne boko nyoko la batu. Boko nyoko mana milimu. Boko nyoko. Merci na ba député. Oyo bazoko bunda pona likambo yo. Mais ta soni parce que ba komi ko somma bino ba député. Ndeki papa nanga molera lubaka. Ba d'impété. Ba déshonorer, c'est ba déshonorer. Et ça passe. Ça passe makasi. Beaucoup malika muke ceux qui monsont de défiance ces alliés, ba pesi bino mbongo, bo changer. Ça c'est quel parlement? Excusez-moi, c'est quel parlement? Do ba somba kaka bino kaka ba somba kaka. La dignité. Yo zimbongo wana lobo ko somba lupango, après lobo il a biso ba polo. Ou il a vu l'osso, il a vu képi pour tout voter. N'importe quoi. Tout ça peut battre. Pourquoi si vous avez besoin d'un homme, on a poussé tout ça en côté. Peuple congolais, ça n'a pas ça. Mongo République démocratique du Congo, ça n'a pas. Ah oui, que l'élo, moi, on a soit 6 classes. Atazo tangate, atazo salate. Azo on est plus que $50. Mon Congo. Vous calculez. Combien de gens par jour? Dans le niveau de l'État. Combien de gens ont dans le transport? Ils ont tout le banc, en vérité. Toi, tout. Les peuples d'abord. Ils allaient bosser dans nos liboumou. Peuple à malam.
Là, quand je vois tant la ville de je dis d'abord merci à son excellence Félix Antoine. Nao salé pour Nabasoda. Déjà comique, moi c'est moule, moi Piodi, soda qui nous sommes on a pris Kitoko. Imaginez-vous un sac de 25 kilos à 18 $, c'est déjà quelque chose. Merci excellence. Quand je parle là, Nazolo Bayango Pona, Oyo Sosana Bokonzi, na côté naye Eva Makobongisa. Vous excellence, je dis félicitations et merci. Et na kope ko bosanate pour nabiki bana kantia tipi basa mingi ba ko kolandanga ba ba le kana DSP. Je vous dis aujourd'hui ce qui bokei boko no kotala lelo oya ndenge komi tina sima ya présidence. Hein, côté to bana ko benga monsieur les jeunes, ce bokei bo moni yango bondimate. Boko tikala kondimate. Moi je dirais même le maréchal Mobutu atikala jamais ko sala yango ndengwana. Merci à toi excellence. Félix Antoine Tshisekedi. La propriété, bon, na osenga un jour ce qui va autoriser na filmer dans l'Axabino comment Oya et comment Lelo. Même derrière là où monsieur les jeunes Azalaki, vraiment impeccable, impeccable. Et si kabiso tanto ki bana miketo ya biso to ma gazette so mo ba secret na biso mo ba gâteau so to ki kolia na monga lieba. C'est au moni Lelo bondimate. Merci, c'est ça le travail. Mais ce n'est pas notre émission d'aujourd'hui. Peuple congolais à Zolela. Peuple congolais à Zolela. Vous, les ministres. Il y a pas ministre, le lobo sa ministre. Ngaout na banga na ngabinote. Ngaout na kuta minga na banga na ngate. Pour na ibuda fonctionner au long manayo. Ngabanga ngate. Pour na bilobi atanga pena na ulongwa. C'est ça. Mais milimo bosaka na ngo préparer que lobi na wi kolongwa. Molimo zanga na mama na yo na bandeko na yo so eso comme place on a bien engonga ngo profiter. O bosali ko la Congo. C'est sous les drapeaux que nous travaillons. C'est sous le drapeau que nous servons. Et le peuple congolais. Parce que si tu es ministre, tu es ministre parce qu'il y a un peuple. Il y a un peuple. Oui, bah ça va congolais. Comment se fait-il que nous souffrons sous les Congolais? Imaginez que dans Tchango, il y a d'autres familles qui ont 2000 francs. Je vous dis. On souffre dans le Congo, surtout à Kinshasa, sur vos obligations. Et dans la famille, il y a 2000 francs. Vous savez quoi? Basombi na bango kaka. Makala, basombi fufu balambi batiki wana. Papa na maman bako débrouiller moi likayabu pona bana oya mike. Et les autres, qui ne koluka likayabu, qui ne koluka Thomson na ndenge na yo, oyo kuti fufuli. Mais ceux comme na niveau ti toba na kolia ka batna ram. Moi il était mutako sa na ngokop. Bino bolé. Bobani siko kolanda batu tina ba unité oyo muta défi pour activer beaucoup de kata. Mais demandez-moi, c'est moi qui va. Bon, le cabo ça là, option moi que mon tout soit linga futa. Raminaye a foutu bolobi que peut-être après une année ou après 6 mois, ce que mon tout foutu te vani bukato na makasi. Alors option moi que zalanga sur na unité nanga na tindi na bibo bukata nga moi 20. Au sala yango, là c'est possible de le faire. Pour que na ba réseaux sociaux ba ko sala yango na ba réseaux de communication ba ko sala yango. Comment ko kata mutu unité nyonso, bo éviter mutu ati unité ne pourquoi? Urgence à bout de koya. Moïbi a côté la biso. Liwe koya. Muté ko kanga makasi. Batiata unité pour benga ambulance ya kozo. Mais bino ce que vous unité nyonso na rami wana. Mutu wana siko famille na ba kosuka ndenge mutakufa. Mutakufa. Non, le gouvernement congolais bo changer moi muké. Tobi ki mbongo eza na mboka. Boko bitiko lo bake non. Vous comprenez que beaucoup de gens ont biso. Bolobi ke mbongo na pouvoir na kufuta gratuité. Donc c'est-à-dire que biso apparent comment fouter sous. Donc gratuité ça te. Hein? Tant que vous katanga unité na na ram pour futa gratuité, c'est-à-dire que ngamu na futa. Au moins que beaucoup le kuta. Donc vous katinga unité nanga pour futa gratuité. Donc c'est moi qui paye pour mes enfants. Où est la gratuité? Vous me dites que vous kanga mabino moko na balo kuta na bino muke. Tu sais que les fonds ils ont des bandes où ils ont s'occupé de ma caméra de gratuité. Bini bolo basu que beaucoup tabiso unité pour foutre gratuité mais c'est ngam na komi ko fouta na ngai. Donc ngam na to fouta. Et ça passe mingi pe mawa na gouvernement ya mboka na biso na biloka bo bino ba boko ça va tout sonner pour te dire que ba eto malamu bazali.
ba malam ba ça musala malam hein tout le monde qui va voter proclamer meilleur ministre que je salue excellence Jean-Lucien Boussa commerce extérieur hein ba félicitations à trop voilà un bon ministre tous les nibas salami balé misato minei mitano ko ba ça musala nde yango tina pena to na mona batam beaucoup lobi to juger bino boko ya lisusu bolu ko ba député boko ya lisusu bolu ko ba président de la République nous allons vous juger voilà c'est là que je mets fin à mon émission d'aujourd'hui et là je salue ba spectateur nyoso obalanda kanga pour balingaka na sa wana pona bino peut-être on a pour ça pena tanga kombo na yo ta mususu kombo ça la katena mutu mais tozali botinda ba kombo to wana kotanga pe ba kombo et vous allez le comprendre bien maman nangai Espérance Bongo au nom de tous les animateurs il y a H de la Congolaise TV to pesi ombote sikozali à mauvais déj de Rikamani vie nazela boro wana tili les oyate boro wana fungama vie fungama vedej de Rick fungama ser nanga marikla yanganda ibisa vie nanga loba fungama lo atindela nga boro nanga tozali atindela nga boro nanga voilà bovi kata ifamba je vous salue et à tous les enfants il y a association Bana Kantiat IBCT la Pesimbote là je vois le vice-président Igo Mbouta coach monsieur Mbote pourquoi pas à toi notre CG Fader Mukuna et à notre disciplinaire Pichu Makembe Oka Zoyo Mbote mon vieux Jomolowai Zambote Venangai Patrick Mongai papa la Pesimbote. Je profite aussi au nom de tous les enfants de Kantiat de présenter aussi nos condoléances les plus sincères et les plus touchées à notre grand frère Ekoutou Golé et à notre CGA Ekoutou famille Yomba na pesi bino nyonso de présenter vraiment ba condoléances na biso pour comprendre on est de cœur avec vous tous compatir na bino mawana dans l'ensemble donc tout beau santé tous allez di bota tous allez sikamoko merci à la prochaine bye.